Ba mama omoni bana otobotaka baza ba papier te oyo toke na magasin obimisi mbongo osombi papier outilize yango ndenge olingi après ozwi yango obwaki yango te. Mwana aza mutu lolenge yo parent olingi mwana peso respect, lolenge yo parent olingi mwana aza na botosi envers yo pe papa mama yeba ko respecter mwana. Eza likambo âge te. Ata mwana no na 2 ans, ata mwana no na 3 ans, aza mutu. Yo oza na ba manière te ndenge nini ya ko approcher mwana wana. Oza na empathie te envers mwana wana. Okofinga, okotuta, okosala nyonso olingi. Mais olingi ke mwana wana a respecter yo, a répondre te, non. Omoni na mokili nyonso tolonaka tokobuka ngo. Donc soki ozolona mafinga, okobuka mafinga. Soki ozolona manque ya respect, okobuka pe manque ya respect. Kozala étonné te, c'est la loi de la nature.